Mais ya edi esengo na biso ezali ete andimelaki Nzambe nkoloish na lingombo atikaki na maboko tata Simon Kimbangu. Ye wana kendaki na kamba première visite na ye le 30 avril 2021 plutôt. Tango akomi na nkamba lokola azalaki nano na makambo na ya mokili. Amekaki pe mokonzi abule. Ameki alobi atini le premier numéro esimbite, deuxième numéro esimbite, troisième alobi nakoya kokufa pam. Ndena tongo baye balandaki yango na ba YouTube même na télévision afukami papa zali kuna ye kotoyo alobi papa ozali Nzambe na ngai. Ya edi abengi papa Simon Kimbangu kanga ni Nzambe na ye. Mais bakatiere babengi ya edi Nzambe na bango. Mais ya edi abengi papa Simon Kimbangu kanga ni Nzambe na ye. Allez-y comprendre. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.
Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, qui va avancer pour prononcer son mot. Excellence, prière d'avancer s'il vous plaît. République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Excellences membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de catch et tous les membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs du mouvement sportif congolais, la famille biologique du champion Eddie Ngoué, chers catcheurs, chers sportifs, chers tous à vos titres et qualités respectifs. Je prends la parole aujourd'hui à un moment de douleur, de tristesse et d'une profonde émotion. Car la mort est allée loin jusqu'au Maroc pour frapper l'un des dignes fils de notre pays, je cite, Eddie Ngoué Moto Nangenge, alors en soins. L'homme à qui je rends hommage en ce jour a marqué l'histoire d'un sport et à travers celui-ci, celle de toute une génération. Eddie Ngoué Moto Nangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors que le ministère des Sports et Loisirs et tout le peuple congolais voulaient lui rendre un grand hommage à travers l'organisation d'un grand jubilé dédié à la fin de sa carrière, la mort nous a surpris et nous a contraints à prononcer ce mot à l'occasion de cette circonstance de séparation. Eddie Ngoué Moto Nangenge était le symbole de l'unité du catch congolais. L'organisation du jubilé d'Eddie Ngoué Mapima Mbaka, lui, a permis de rassembler toutes les tendances et de taire les querelles intestines dans la fédération du catch congolais. Aujourd'hui, le ministère des Sports et Loisirs est fier d'avoir des interlocuteurs parlant le même langage du catch congolais. Je leur rends ici un hommage méritant. Il y a lieu de relever que le gouvernement avait mis un accent sur l'organisation du jubilé d'Eddie Ngoué Mapima Mbaka, lui. Des instructions claires du premier sportif, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été données à l'exécutif à cette fin. Et quand la maladie a frappé, les mêmes instructions ont conduit à sa prise en charge dans les meilleurs établissements du pays jusqu'à son transfert vers le Royaume du Maroc pour des soins appropriés. Notre volonté était de garder avec nous notre grand champion. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Eddie nous a quittés, mais son œuvre restera dans nos mémoires. La République démocratique du Congo se souviendra toujours de ce grand champion qu'il était. L'occasion pour moi de présenter les condoléances au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement de la République démocratique dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, à sa famille biologique, à tous les catcheurs et sportifs de la République démocratique du Congo et surtout aux habitants de la commune de Matete qui ont fait de Eddie une référence et une fierté. Aujourd'hui, sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage restera gravé à jamais. Son nom continuera d'inspirer les futures générations de catcheurs et sportifs congolais. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Eddie Ngoué Mapima Mbaka, lui, Moto Nangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je ne peux, parce que nous savons tous la situation que le pays est en train de traverser, je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée, à rallier la patrie pour que nous puissions défendre nos terres. Dieu nous avait donné Eddie Ngoué et Dieu nous l'a retiré. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous remercie. Excellence, attendez un moment, s'il vous plaît. L'Excellence va également remettre la plaque mémoriale au président de la Fédération congolaise de catch. Question d'aller la poser à la place des artistes, à la place Victoire.
Merci. Honorables, Madame, Messieurs, nous allons tous nous lever, s'il vous plaît, pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Merci, de nous rasseoir s'il vous plaît. Nous allons continuer avec notre programme et inviter à présent le révérend Surbens Swaleng Bernard. Il est conseiller principal en charge de l'évangélisation de l'église kimbanguiste. C'est lui qui va conduire ce moment de culte, à qui nous allons octroyer 10 minutes. Batata pe ba mama bandeko kati na nkolo tolingi tokota en communion na tata Nzambe na tango oyo na nzela ya liloba na ye yango lokola ya edi akomaki kimbangiste mwana papa na bongo nde tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kyangani na nkamba Yerusalemi atindi biso po ete tosala kilte oyo na ndenge ya eglise kimbangiste. Na bongo tosengi biso banso tozala na limemia po ete toyoka liloba na tata Nzambe ekosunga yo ekosunga pengai pona mokolo ya boye tata Nzambe akwa koyamba molimo na yo. Na bongo tosengi nzembo ya bato banso pa ya tata dirigeant couple moko pe mama révérende Mwilu présidente générale ya association des femmes kimbangistes akofongola biso libondeli. Silwa Nzambi ukansila ukimwana kiame. Prière de vous lever s'il vous plaît. Silwa Nzambi 1, 2. Silwa Nzambi ukansila ukimwana kiame. Kela mese saluki angunza Nzambi tusadila saluki Nzambi mukeleka 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 tusadila saluki Nzambi mukeleka enza ya vimba mbangi twavuluko tobondela okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kyangani tata molimo santu tozongisi matondi na matondi na boningo monene otalisi lisusu katikati na biso ya mokolo malelo ya le 2 mars 2025 tokotaka awa na palais du peuple mais lelo ebele ya batutoye na tina ya bokaboni ya nzoto ya papa na biso edingwe. Papa, mokolo ngwe pesa meli biso ya solo ezali mokolo na yenga mokolo ya sambo oyo osali misala mokolo motoba ya sambo yo pemi po bulisi yango o mesano na biso ya solo tokotaka kasi lelo yo bengi mwana na yo oyo pesaki ozwi biso tokoloba nini mwana na edinge na se ya tango andimelaki yo nde biso toye na ngonga oyo pona koyoka liloba oyo bongisi na nzela ya mosali na yo liloba oyo ezali lisusu pona papa edingwe te kasi ekomi pona biso nyonso pamba te mokolo moko ya pasi oyo ezelaka biso tobika moko na ngonga oyo akanisa
oyo biso tozali papa edingo epazalaki oyo biso edingo akomi biso mpe tokokoma nde moto na moto esengeli asosola liloba oyo ekobima na mokolo na lelo na nzela ya mosali na yo ebande kino suka tosengi assistance na yo okombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Tokosimba mokanda mwa tata nzambe mokanda mwa bule pona kotanga mikanda mibale na circonstance oyo yambo tokotanga na deuxième livre ya Pentateuque oyo tobengi Exode chapitre 20 verset 1 à 17 esika wapi tokutaka mibeko zomi mia tata nzambe nde tokosukisa pona circonstance na évangile selon Jean chapitre 14 verset 1 à 7. Tozobanda na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Emoni biso totanga na kombo na tata mwana pe molimo santo. Moto ya mokande lobi les 10 commandements. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans les ciels, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin des jours d'une longue vie dans les pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Toleki na 2e livre, ndenge tolobaki na évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 à 17. Liloba yankolo iso. Titre balobi, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Totangi, ne soyez pas si inquiets. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous auriez dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé, vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo, amen. Tobondela. Na kombo misato ya bule nzambe tata mwana pe molimo santo. Tata kimbangu nzambe abakoko na biso tango ekoki,
na circonstance ya liwa ya bobseki ya mwana pe lombe na yo tata Edingwe oyo sepelaki kobengo batizaki ekombo ya Saint Paul liloba na yo elingi kosakolama yango tosenge kwa kolimbisa masumu na ngape ya baninga nyonso tosangani awa lata ngai pe loba kati na ngai fongola mitema pe matoi na biso molimo tobomba tosalela po ete elongisa biso na mokolo masuka na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo batata pe ba mama bana ya Nzambe ndenge tosili koloba ete circonstance esangisi biso ya solo na bonzoto ezali ya pasi po tobengi yango liwa bokabwani ya nzoto pe ya molimo ya mwana na moto me na molimo ezali esengo po ete mwana azali kozonga epai ya tata na ye po ete na mokili toyaki mobembo biso banso toyeba ete na mokili toyaki mobembo yango tangu tozali na bomoi toyeba kobongisa ndenge nini tokozonga epai ya nkolo ndenge tata Edingwe na dernière minute na ye apreparaki retour na ye. Donc toyeba ete liwa ezali fatalité te to fin du monde te mais ezali nzela oyo tokozonga epai ya nkolo. Donc ezali passage obligé oyo tokozonga epai ya nkolo tokoyaka na mokili na nzela ya mbotama pe tokozonga epai ya nkolo na nzela ya kufa. Toyeba ete nzoto ya masumu ekotaka lola te nzoto ekotaka lola te nzoto pe ekotaka lifelo te oyo ekotaka na lola ezali molimo lam soki osali malamu yango batata bamama tosala malamu mpona koprepare molimo na biso kwa kozonga epai na nkolo me soki osali mabe na mokili nga mpe nasali mabe esika ya molimo kokende na lola ekokende na lifelo. Donc nzoto ekendaka na lola te nzoka nde tozosala masumu ebele tozosala mabe ebele mpona kosepelisa kaka nzoto nzoka nde nzoto apesaka motu merci te akokota lola te akokota mpe lifelo te ezali matière ya réflexion mpona biso banso towela nanu milimo na biso yango toyeba Nzambe mpe tobanga ye mpe toyeba ete liwa ezali nzela biso banso tokoleka na nzela wana yango ntina totangaki mibeko zomi ya Nzambe ezali volonté ya Nzambe exprime pona biso bana na ye oyo akelaki na lolenge na ye po Nzambe akelaki mutu na lolenge na ye alobi créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 26. Donc mutu Nzambe akelaki na lolenge na ye yango totambola ndenge Nzambe aligi awa mibeko zomi ndenge totangi na deuxième livre à Pentateuque otobengi Exode na chapitre 20 verset 1 à 17 Nzambe azali ko exprimer volonté na ye apesaki yango na circonstance ya sorti ya ban Israël en Égypte pona kokota na terre promise na mokili elaka condition apesaki bango respect ya les 10 commandements biso pe lokola bana na Nzambe esengeli na biso kotosa mibeko zomi ya Nzambe ndenge totangi yango nyonso tolandi batata pe ba mama toyeba ete mibeko ezali règle o Nzambe apesi oyo biso tokolanda ligne de conduite to canon mesure esengeli na mwana na Nzambe nyonso akwa kotosa mibeko zomi ya Nzambe poete kozanga kotosa mibeko ememelaka biso pasi rupture na tata Nzambe yango ememaki na jardin de liwa malheur nzoka nde tango Adam na Eve bazala kotosa mibeko bazala koyoka na malamu na tata Nzambe. Donc mibeko epesa communion malamu na tata Nzambe pe na baninga batu yango mwana na ye nkolo so resumaki yango na 2 commandements linga Nzambe na yo na motema na yo mobimba na makanisi na yo nyonso na mayele pe na makasi na yo nyonso totia mayele na biso pona lukumu ya tata Nzambe me pona buzoba te kwete mwana na ya lobi tolinga tata tolinga Nzambe na motema na biso mobimba na mayele na biso nyonso pe na makasi na biso pe alobi linga moninga na yo ndenge okomilinga ka yo moko soki tolingi baninga na biso tokoboma bango te ndenge ezosalama na est oyo nyonso wana ba conséquence ya kozanga kotosa mibeko
bazali kolula nkita ya Congo tala masumu ebele à la fois koboma koyiba koviole masumu ebele pona nini pona kolula nyonso wana ezali kobuka mibeko ya Tata Nzambe etala ba conséquences eye metango adana erba yeko bebisa babuki mibeko na Nzambe rupture salami bangomi bale bakimi mwasi na mobali. Donc tala importance ya mibeko ya Tata Nzambe epesaka boyokani malamu na Tata Nzambe tango buki yango rupture salami bokabwane ye yango Nzamba lobaki bo wutaki na mabele bokozonga na mabele pona nini conséquence ya etumbu kozanga kotosa pasi yango wana banda jardin d'Eden ti lelo tozali na mpasi yo lobi nini ngana lobi nini toko continuer na masumu toko continuer na mabe eloba Saint Paul na ba Romain chapitre 6 verset 1 suivant to wumela kaka na masumu pwete ngolo na Nzambe fuluka ya moko lobi te yango batata ba mama tondimela Nzambe pe tosalela ye yango totangaki na Jean chapitre 14 verset 1 à 7 kuna balakisi biso maloba ya nkolo Yesu azali ko préparer déjà bayekoli na ye na liwa na ye d'ailleurs annonçaki déjà na ba passage eleki liwa na ye pe alobi Juda akotrahir ya koteka ye pe Pierre akoreniye ye esalama pe bongo awa na passage d'otangi ya chapitre 14 azali koloba na bayekoli na ye lelo azali koloba na biso tofandi awa na circonstance aliwa ya edi alobi bomitungisama te ne soyez pas si inquiet bondimela Nzambe bondimela pe ngai po epai ya Tata na ngai bisika bizali ebele nga naza nzela nazali solo pe nazali bomoi moko akokoma epai ya Tata te soki aleki na nzela na ngai te yango toma moko ya bapotre na tuni biso toyebi te ozokende wapi yango alobi kalakala wana boyebi ngai te oyo amoni Tata amoni ngai c'est-à-dire terme théologique na bango lokola ezalaki règne nkolo Yesu Tata aza kosala kati na ye Molimo Santo mpe aza kosala kati na ye donc ezalaki ntango na ye la péricorèse ou bien l'interpénétration alobi oyo amoni Tata amoni ngai po Tata azali kati na ngai yango batata bamama ezali message fort likamba monene ezali toyeba ete nkolo Yesu azali nzela azali bomoi moko kokome pa Tata te soka leki na nzela na yete me ya edi esengo na biso ezali ete andimelaki Nzambe nkolo Yesu na lingombo atikaki na maboko Tata Simon Kimbangu ye wana kendaki na kamba première visite na ye le 30 avril 2021 plutôt tango akomi na nkamba lokola azalaki nano na makambo na ya mokili amekaki mpe mokonzi abule ameki alobi atindi le premier numéro esimbi te deuxième numéro esimbi te troisième alobi nakoya kokufa pamba nde na tongo baye balandaki yango na ba YouTube même na télévision afukami papa azali kuna ye kotoyo alobi papa ozali Nzambe na ngai ya edi abengi Papa Simon Kimbangu kanga ni Nzambe na ye me bakatiere babengi ya edi Nzambe na bango me ya edi abengi Papa Simon Kimbangu kanga ni Nzambe na ye allez-y comprendre yango lelo tozali nesengo na liwa na ye sazwaki baptême amelaki communion asalaki nyonso bakoki kosala lokola kimbangisi toza kotambola na bakenge mpona kosakola sango malamu yango batata mpe bamama compte tenu ya ngonga toyeba ete ya edi akomaki mwana papa yango tomoni fanfare bambuta lingomba mpe bakimbangisi nyonso baye donc akomi lokola les deux brigands na ekulusu moko alobi yo nkolo Yesu kasi esala miracle me mosusu alobi yo tala biso toza babrigand me ye lisumu nini asali kolo kobosana nga te na bokonzi ya Tata na yo kolo Yesu alobaki na ye lelo sikasikoyo na bokonzi ya Tata na ngai donc ndenge moko na ye edi lelo atatoli monene na Tata Simon Kimbangu aza na Yerusalemu ya sika na kombo ya Tata mwana mpe Molimo Santo amen Amen. Tobeti maboko s'il vous plaît. Tobondela, lèvons-nous pour la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sokaya bomoi de toi, Sokaya bomoi na yo, ezali liwa. Sokaya bomoi na yo, ezali liwa. Masoyo osalaki awana mokili, okozela kaka belende futi. Nekoranga bongisa motema, nekoranga bongisa motema, mobembo oyaki mbele okozonga. Sukaya bomoi na yo ezali liwa, sukaya bomoi na yo ezali liwa. Masoyo osalaki awana mokili, okozela kaka belende lifuti. Merci. Tobeti maboko s'il vous plaît. Pendant que Basali Nzambe bazali kozonga na bisika na bango, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon confrère Billy Kinkela, avec qui nous allons à présent passer à une autre cérémonie. Il s'agit bien sûr de la cérémonie du dépôt de gerbes de fleurs et le recueillement simultanément. Billy Kinkela. Alors, mesdames, messieurs, on va poursuivre cette cérémonie. Nous allons commencer par les officiels d'abord. J'aimerais inviter d'abord Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Son Excellence Didier Boudimou. Implication personnelle pour la réalisation de cette grande cérémonie d'hommage organisée en mémoire des Haïdi. Et un grand merci, nous jetons également de fleurs au PDG Horizon Massamba avec toute son équipe, Horizon Philœuvre, pour ce travail de titan, un travail de qualité, et merci d'avoir métamorphosé le palais du peuple. Question d'honorer la mémoire. Allez, s'ensuit à présent l'honorable Gaborien Mboma, il est député national. Se prépare son Excellence Denis Kamba, ministre honoraire des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo. Honorable sénateur Denis Kamba qui va avancer aussi avec sa gerbe de fleurs pour la déposer à véritablement la tête également, qui va avancer pour s'incliner devant le corps inerte de Dingo Moto Nangenge. Les anciens léopards, champions d'Afrique et mondialistes qui sont représentés en ce jour par Mwapé et Mana, dit le ventilateur, vont honorer également la mémoire du champion Eddie Moto Nangenge.
l'une de ces étoiles. Ils sont là, les champions d'Afrique mondialistes en 74, qui vont honorer à leur tour le champion, l'icône. Nous allons passer à présent aux structures. Nous allons commencer par la fédération de catch, la fédération congolaise de catch, qui va bien vouloir avancer pour le dépôt de la gerbe de fleurs. Là, c'est le président de la fédération congolaise du catch, M. Blaise, qui va avancer rapidement avec toute son équipe pour déposer leur gerbe de fleurs. Nous notons également la présence du secrétaire général de la fédération congolaise du catch. Alors ils vont avancer tous ensemble pour déposer leur gerbe de fleurs. Fédération congolaise de catch, merci d'avancer. Et après la fédération congolaise de catch, la fédération congolaise de lutte et associés, à présent. Et après la Fécolita, ce sera le tour de la fédération du catch du Congo-Brazzaville qui s'apprête. La fédération du catch du Congo-Brazzaville, la délégation ici présente va avancer aussi avec sa gerbe de fleurs. Merci d'avancer. Là, c'est la fédération du catch du Congo-Brazza. Nous invitons également la fédération de l'Angola. Fédération de l'Angola. Fédération de catch de l'Angola. Merci d'avancer aussi avec votre gerbe de fleurs. Fédération Angola, catch, avancez s'il vous plaît. L'association des anciens pratiquants et entraîneurs du catch en RDC. L'association des anciens pratiquants et entraîneurs du catch, s'il vous plaît. La délégation brazzavilloise, merci de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. Les catcheurs de Brazzaville. La Ligue du catch de Kinshasa se prépare également. Juste après la délégation brazzavilloise. Là, c'est la délégation brazzavilloise. Le catcheur brazzavillois qui avance avec leur gerbe de fleurs. Et ils seront suivis de la Ligue du catch de Kinshasa. Voilà, Ligue provinciale d'État de Kinshasa. Merci d'avancer également avec votre gerbe de fleurs. Et après la Ligue de Kinshasa, on suivra la Ligue du Grand Katanga qui est également présente en ce jour. Ligue du Grand Katanga avec le champion Moirabou. Ils vont avancer
fête, également avec leur gerbe de fleurs. Et la Ligue du Congo central, la Ligue du Catch du Congo central, s'apprête également de taper la Ligue du Grand Katanga. Ligue de Kinshasa, avancez rapidement, nous courons derrière le temps, s'il vous plaît. Ligue du Grand Katanga. Là, c'est le Grand Katanga qui avance. Avec le grand champion Moirabou. S'il vous plaît, la Ligue de Kinshasa. S'il vous plaît. Ligue de Kinshasa, avancez s'il vous plaît. D'autres ennemis qui étaient pour la Coleka. Pour les bisous à également. Le comité national de catch et s'en suivra l'église Kimbangiste. Et pendant ce moment, pendant que l'église de Kimbangiste va avancer, le frère José Nzita va céder la place à la fanfare de l'église Kimbangiste. Merci d'accélérer un tout petit peu. Sécurité, aidez-nous. Enfin, Kimbangiste, à vous. S'il vous plaît, avancez rapidement, Pour une organisation des obsèques dignes et des hautes factures, il se l'adresse Horizon Funèbre avec le PDG Horizon Massamba. Sécurité. Boki dans la escalier on a et puis qui manque c'est kaka ba kambine ba romata. Les autres ba baluki kana na sewana. Et nous avons rappelé juste après l'église Kimbangiste, c'est la Ligue du Kasaï oriental, la Ligue du catch du Kasaï oriental.
Sécurité. Sécurité, s'il vous plaît, merci. Sécurité, de fleurs à déposer, s'il vous plaît. Sécurité, sécurité, s'il vous plaît. Papa. Merci, sécurité, c'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. S'il vous plaît, bon matate, bon souka la sewana, sécurité. Bon matali kolote. Sécurité, va toi matali kolote. Utaluki dazo de papa oyo. Yam dalingia. Voilà. Sécurité, faites votre travail. Dans les canaux, s'il vous plaît.
délégation de l'église kimbangiste Grand Bandundu. Avancez aussi rapidement, s'il vous plaît. Également l'association des sportifs sans frontières. L'association des sportifs sans frontières, s'il vous plaît. La veuve va avancer également ensemble avec sa famille. La veuve va avancer avec les membres de sa famille. Et merci d'avancer rapidement, s'il vous plaît. Et après la famille de la veuve, se prépare la grande famille de Numa Motonendingi. Biso tozali bakimbangiste papa edingo andimela papa Simo Kimbangu azalaki mundimi kimbangiste depuis 2021 le 13 octobre yango toyokosangana awa mpona korendre badeniers hommage biso mpe na cadre ya Grand Bandundu toke kopesa ye fololo abandaki koparticipe makasi na botongi Grand Bandundu yango toyokopesa ye mpe fololo. Merci. ndenge mokanda na Job elobi malamu nakende na esika ebembe na kozwa leçon ke kokende na bisika ya fête esika bembe oko réfléchir ke ye azalaki lokola ngai lokola komi ndenge wana ngape na okoma lokola ye nabongisa etamboli na ngai nazala na relation malamu na Nzambe nazala na relation malamu na bato soko ke na fête koliaka komela kolangwa musuba discussion pe bobundi ozwi masumu menesika ebembe ozwi leçon papa edingo azalaki moto moko monene
toyebi ete champion ya catch e bakatcher babengi nzambe na bango kaza nzambe na biso bakatcher congolais me likambo kokamwa ke na nkamba afukami liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete papa Simon Kimbangu Kiangani yo ozali nzambe na ngai. Donc eza leçon monene pour dire que dimension spirituelle ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali monene, eza kaka ya bomoto te, azali 100% moto mais 100% nzambe. Yango ezali fierté mpona biso bakimbangisi ke moto monene lokola Edingwe oyo alobaki ete azalaki secrétaire particulier ya Satan, oyo alobiki epai ya Satan azalaki na audience te ete alulaki kisi mais aye kobongwana na dernière minute akomi kimbangisi, azwi baptême, azwi ameli communion. Mpe toza kotambola na ye bisika nyonso na bakenge maluku bambankana même na cadre grand bandundu mpona ndenge tozotonga ndako papa apesaki biso toza kotambola na ye. Donc azali moto monene mpona biso et a mérité honneur oyo. Azwaki ki baptême mpe amelaki communion bansinza nasalaki na nkoba $300 $250 eloko pamba mponga moko nazalaki témoin. Donc Edingo akoti lola aza lokola moyibi ne kuluzu akoti ne lola bato bazokanisaka keli fele menzoka nde moto aza na lola yango tozala mayele. Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani baye bazoke na cimetière ya nécropole yo zala liboso zala sima manso maleka na kimia pe na famille, kimia pe na l'église, kimia pe na mokili mobimba bokena bozongi okamba biso okomona nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Moto abosani na limite na chaîne Nicolas Podium aya kozongo.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.